Congo ça la biso boy pour nani. On est où là? Pourquoi biso ba musicien congolais photo comme na guerre? Vraiment pour ça la baise. Est-ce que faut finir ga muninga na yo? Moi je dis non, n'indimité. Mais nabi que mutu na mutu. Awa na Congo, chaque musicien a na batala na e. Siko quitte ya yo moko osala befort au prouver batala na yo. Yango yo komisa yo au top. Mutako ya na langage na e. Pourquoi on contredire? Ko fait le midazo 4 kora comme on est quadra koraman. Patron musique mboka na biso. Général de Fao, aza général aza général ba musique ba musique congolais nyonso ya Congo. Ngaka bose ce qu'on a la mwakanda na swaka siko ba musique congolais nyonso. Ils sont engagés kangai. Alors ceux qui fallait pour baza king ya musique ya Afrique Congo. Hein? Bon, ce qu'on est dérangé neti ka bose to baninga mususu na nini? Parce que supposons ceux qui fallait pour pas. Fali Poupa, supposons que y a tombé la musique à Congo, Libanda ya Mboka, qui a salango bien. Pourquoi pas Koku Misaye ou ko soutenir, ko encourager? Parce que lobby paye cause à la paix tantôt tourne yo. Alors bah tu vas comprendre ngaboui. Baboulé te son autant à combat Fali, que ngana soit parti pris à Fali. Non, c'est mon frère. Oyo, tu es bani ba valeur. N'encourage à penga. Vous comprenez? Et puis, parce que les lois qui sont là, à la musique, ils n'ont pas ébelli là, na ligne na échanger le retard, tu as la grand maïs, na quoi na alors c'est le passage à la baise, à chrétien falité. À sali déjà. Vous comprenez? Et belé au bazawana, soit avec nos basta la featuring na fali, barobo ya mota, et belé be bazawana, au bazaya m'sou tanto bariva be fali. Elenga Congo, Glody Diasiga, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, Kata. Salut et bienvenue à vous tous ceux qui nous suivez de partout sur le www.elengia Congo avec Glody Diasiga, la mignonne de la presse. Comme d'habitude, on a toujours pour nous informer bien dans temps réel, pour nous satisfaire bien au monde entier au Bozolanda Bisso. Merci à Tracy Mbelenga Pro, la main magique, le cerveau moteur. Merci à Nicolas Sombia pour ces belles images. Voilà, ici c'est ma maison. Naza habitué à je suis au lieu de répétition de mon artiste, Master Kabose Boulemi. Il y a Boulemi parce qu'il y a Boulemi privé, il y a Ndaku vraiment directement. Je salue mon invité Kabose Mbouakanda. Bonsoir. Bonsoir Glody Diasiga, Tracy Mbelenga. Bonne santé. Santé en forme, Dieu fait grâce, par la grâce de Dieu. Nous autres les accolons, voilà. Toujours soyez prudents. Tous à la raille Kenga, 5 Kenga Mawatro. Yo ebi donc de le gens on a stoppé si. Yebana nos olia nae, nano sola nae et puis photos à la rap dans Tommy mon a raté. Voilà. Merci beaucoup. Comme l'actualité nous oblige, donc Tolobelara toujours Mamboeza réalité, Mamboeza na temps réel. Kabuse Boulemi, la Kenora li Colomba, mon pour la monde se le rosélaté. Trop Fali Poupa. Madame Naloba nous dernièrement que non ozodi embela. Les lopé singa raison. Té. Sur le lobby bon vraiment Diasiga public c'est pelaté. Moi on a bien faut lingo changer ngo. Puis ça y est là pas même choix. Faut lingo bien changer moi na parce que un artiste à CV, nana CV, na sala be preuve. Tu peux entrer puis ça donne. Donc na sala be preuve. Ça pas même choix quoi? OK, OK. Na sala be preuve. Na carrière en solo. Donc boulé que non et pas na uta, et pas na outi. Et pas semaine dans la carrière outil na bandi na rodembela mutute jamais na rodembela mutu nini kasiona na Fali Poupa le king Nicolas comme le king de la musique siko yona nini zo se passe juste en tout cas naebsaki batu Fali c'est mon frère nas artistes congolais comme Fali Poupa as artistes congolais et à part ma musique c'est mon frère. Donc, tu solara déjà bien. Est-ce que tu ou bien tu solo là comme d'habitude, nous solara na mon amai, ils allaient sous moutin, ils allaient péché. Il faut pas comprendre que non.
des artistes Yamboka bakutanaki bakutanaka bakope kokutana bakosola basali badil na bango donc nayebi ke okamusa bato parce que Kabose est l'unique à son genre tout comme Fally Ipupa est l'unique à son genre alors nayebi ke kokutana na biso bato bakointerprétalaka du congolais bato interprétant na bandenge moboye eza mabete déjà na question na on a répondre que non c'est mon frère. C'est mon côté frère. Musique, comment préparer Nini? Ah oui, surtout du côté musique. Nabandi au moni période moko boy. Kuna olo ba période côté nga pena keno likolo. Obi ke bino ba chroniqueuse, na ba chroniqueur bolo ba keno. Ba nigérien, ba étranger, ba leki biso. Musique na biso soi-disant ezonga sima. Bongoti. O ekita ba l'autre là, ba étranger ba o mata. Kasi, bon matate nengeni. Parce que nous les artistes musiciens congolais, tolingi ba facilité. Tolingi ko sanganate. Oui bien bon. Mutura mutana makambu na ye. Ko sangana musu tanto et ko sala teke tanto bana mai musu balingana bango ko kanganate. Mais ceux qui toza unis dans la musique. Dans la musique ceux toza unis, musique na biso ezonga la place tango et musique na biso ezala toujours au top. Mais du fait que tozo tozana ba esprit morobo tozana ba facilité entre nous les artistes musiciens congolais yango somona balanga jeune comme que non ba étranger ba l'équibiso alors obi zembo morobo erenia pereniaga nazoki molangi zembo ya oyo et ça la featuring ya Feluambo na Feta Boulay ba papa na biso zembo na ça la succès c'est parce que zembo na tambola monde entier. C'est parce que Balaki ini. Mais biso, pourquoi tu oses la unité? On se comprend? Même la musique, que non, ça lui featuring net yo na Fally to s'attendre na featuring. Et puis, Zela n'a pardonné de combien on a dit. Et puis, pourquoi succès ya Kabose to ya muninga mususu et ko déranger muninga mise mususu. Nde le zori na musique Congo. Ah. Toni ko ndimanati. Or que photo ndimanaka. Soki muninga artiste musicien yamboka na yo. Azo prouvé talent. Azo prouvé de quoi il est capable. Savoir faire naïe. Piso ou collègue Moussousou. Il faudra qu'on kumisaka. Qu'on kumisaka c'est trop dit mais il faut encourager. Nga déjà publiquement bon mon arrêt sopanga Kabose. Ah, yangonde sobo ma musique yo sopo na nini. Et sopo yo changer ne lo nini. Supposons ce qu'il Fally Ipupa. Hein, Fally Ipupa. Supposons que il y a tombe la musique à Congo, Libanda ya mboka, qui a ça lango bien. Pourquoi pas Koku Misaye ou ko soutenir, ko encourager parce que lobby paye cause à la paix tantôt tourne yo. Alors bah tu vas comprendre nga boy. Ba boulete son otanga combat Fally, que nga soit parti pris à Fally non, c'est mon frère oyo to ebani ba valeur. N'encouragera ye. Encouragera penga. Vous comprenez? Et puis il faut quand même te comprendre et le remoko. Ceux qui doivent se soutenir Glody Diasuka, to kende musika. Il y a des artistes qui ont la erreur lelo à accompagner shit na et pas izo uta. Mais izo uta na ba facilité. Izo uta ga non na ba makambu que somo ga msu tanto to lingi kondimanate. Or que il faut tondi manaka. Voilà, merci Kabose. Mais par là, nous voulons comprendre que Yozo confirme, Yozo soutenir le langage Fally Ipupa Zolo que non, il est le king de la musique congolaise. Mais dans le lobby, ceux qui montent à lobby à king de la musique congolaise, tout d'Afrique, ce qu'on a Kabose, pourquoi? Parce qu'on a encouragé bien bien, on a encouragé Azala king. Pas grand bazawa na ba jibeki na ba Koffi Olomide. Zelanano. Koffi Olomide zo 4 kora comme on est quadra koraman patron musique mboka na biso général de Fao aza général aza général ba musique ba musique congolais nyonso ya Congo ngaka boze ce qu'on a la mwakanda na swaka siko ba musique congolais nyonso ils sont engagés kangai alors ceux qui Fally Ipupa king ya musique ya Afrique Congo hein bon ce qu'on est dérangé neti Kabose to baninga mususu na nini parce que tout le monde c'est le scram papa m'a passé depuis Paris il y a téléméli en grave non problème ça boye c'est mon frère
c'est mon frère. Frère na yozolia bango CC. Nazolia bango CCT. Ngana ozo ngaka langage moko. To c'est soutenir. To tika ba futilité. Yango zo sala que musique à Congo évoluer bien té. Comme c'est le squat les miliking wa. Ngana zolo baboy, ngana wa encourager ngoti. Wa encourager ngoti parce que c'est Léo Narolo Bandeni, c'est une grande musique à Congo. Batou Babo Sanati. A salapé be preuve. A salapé be œuvre o endi mama. Alors nanga na c'est Léo na ba ministère de Congo, toza mama moko, tata moko. Tata na biso wana nani? Musique pe Congo. Ozo comprendre? Totika esprit wana. Nazozo ngela ngaka. Toko salaka berer na musique ya ba carrière na biso po er mususu tondima na gati. Nazolo baga langage nanga. Donc c'est le azon di maté. To se soutenaka. To nazana kunate na to memanga na piste. Vous ne répondez ngate? Zela boy. To se soutenaka. Parce que netinga mabeta na Kenya. Kenya. L'artiste Kabose arrive. Batoto ya Kenya mimi Kabose na kuja Kenya décembre. Hein? Message qu'on appelle si moi je suis le biga na cadre. Apana. Voilà. Donc pour mes que non netinga bona au Kenya. Na forcer na tirita. Na diembeli mututa. Guillaume Chungu. Petit Lumumba. Azali producteur avant de na Londres. À côté de Google tata moni aux artistes congolais évoluera bien. Na signé des contrats firmé les Kimbala Moko. Le premier na les deux tobeta na Kenya. Ce que tout le monde le 9 décembre Eza festival Afro Rumba. Vous comprenez? Babengaki Noko, Kaboseti. Babengi Noko, que non, il faut y avoir un festival où nous habitons le Rwanda au Kenya. Na badi le bela au sala, mon bela au sala. J'ai un ami à moi, il s'appelle Kabose Agotumba. Appela ça mon bonda. Il faut bêta le 9. Parce que Boulenan, l'esprit à Bongo. Ah, il y a un profit. Et profiter. So bi profit mabe. Nazara namu moko yakolinga. Bon, tolinga na parmi les uns les autres. Amour na ngwana. Te omoni so lobi ngwana dia suka. Ngana ozong sokaga na 2006. Nazong so na 2006. Kabosa pela sa mombonda na 2006. Approuva batala na ye na 2006. Et le loka bossé aza présent na musique. Ce qu'on a dit mbelinen. Na beli mututa. Mais dis-moi que biso na biso ba mise congolais soki to simbani tozo nimana. Muninga aosala makambo ezo mona na bien. Coup de chapeau. Ko féliciter ye, ko encourager a kende sous liboso. Et changer nga elo. Te, au contraire, na ko pamba masusu. On se comprend des souka. Alors, eza toli na opesa sigoyo devant caméra. Opesa c'est Léo. Te, c'est Léo aza ndegonanga. On se comprend. Na solo na ye. Kereza makasi net eza bouger. Totika makambo ya baguerre wana ezozongisa musique ya Congo sima. Tondi manande. On se comprend. Parce que lelo soki c'est Léo a osa la musique ne ndenge na ebeli c'est Léo. Na lignée na ye. Échanger le rota otika la grand maes. Na quoi na ye. Alors c'est le passe à la baise. En chrétien falité. A sali déjà. On se comprend. Alors nazo théâtre na pesa kaka nde conseil parce que Kabose est l'unique à son genre bazar nanga oyo na uta robeta na Zambie na beteli banani ba anglais na zongi a mbala moko tudi lo abengi singa na Angola eventos merci na benga ite créativité te parce que je suis l'unique à mon genre pas à pas naza kokenda pe na yebi esika onga nazo kende kala te na kokoma alors soki toza na bomoko musique na biso egozonga la place nango wana en tout cas on est où là tout ça na mboga nini oyo nazo bana yo siko Congo ça la biso boy pona nini on est où là pourquoi biso ba musicien congolais faut comme na guerre vraiment pour ça la ba base est-ce que faut finga ga muninga na yo moi je dis non na ndimite mais na bi que mutu na mutu awa na Congo chaque musicien a na batala na e siko
mérite ya yo moko osala befort o prouver batala na yo yango yo komisa yo au top mutako ya na langage na ye pourquoi o contredire tala na misu tala kaka monaka kaka bazokonza bino botala na misu na lobi bakokonza mutu te tozaka na problème système que non tondi manaka c'est tout. Mais là, il y a des artistes les loyo. Il faut na loba. Il y a des artistes les loyo Glody Dasuka. Non bata moi dimi hein. Un peu ça là c'est gazarati. Non. T'inquiète pardon bon. La retirer. Non ça va tu es libre. Il y a des artistes les loyo Dasuka to rotonga si ma caméra. Ba ça la succès. Yo yebi. Nani wana yebi sanga litoyi. Na lobi hein. Yebi sanga litoyi. Ah. Yo bango na bango. Bakombo ebisinga sona mina tanga ngo donc. Bango. Grave. Bango lukuta mabete balana bango l'autre là. Ah. On se comprend. Parce que Kabose est l'unique à son genre. Na kitonga na vandi na carrière na CV na zanango na yebi ke non nzambe wa kila likolo na se wa pretanga yi don na talent na kaligilanga mamba batute on se comprend soki lelo yo fali ipupa azo sala fierté ya musique à Congo libanda ya mboka pourquoi tozala jaloux na ye pona nini c'est contraire to encourager à kende susu liboso. Maintenant mon souci est que tant autant a fali ipupa faire rigola et là ba génération na biso ya Fabrigas mais yo ozotu na ngai oye a lobi mbama oke na ngai likolo na komba fali yango na solo lati ngala ka seko otanga pe komba faire non ce nabi bango nyonso tout c'est ça mes frères baba ndeko na ngai bien que air mususu les autres ba reconnaître la valeur ya Kaboseti pas reconnaître on deni bino so na musique mutamta simba succès na ye oyebi ah moni et pas zo mema biso omoni nga Kaboseti konde na za a na reconnaître la valeur moko na moko pe na ba respect belé. Mais dis-moi qu'il y a des noko oyo na cadre bazoka Kabose neti kaka. Ah bon? Siko on doit apprendre biso. Na prendre yo. Siko tunanga nini? 2018 ngo tokota. Ngana Kabose ya kotumba ya kobia. Na lobaki laisser les enfants faire délire. Laisser les enfants faire leur délire. Siko délire yango ndezo banda. Nini? Ningi obazawa na Glody Dasuka. Ebele obazawa so abiki no basala featuring na fali. Baroboya ngota. Ebele be bazawana. O bazake msu tanto ba riva be fali. On se comprend. Alors, na minute 5 bongo. Musique na bino makambo hein? Non makambo te ngana otali sarandega banoko. Non, yo vérité lelo. Te lelo pena na lo ba vérité ke. Na humilité, na discipline, na kozala na ndenge na yo o évoluer okoma musika. Mais na koboya, na ko ignorer, eza moi pas si pour arriver. On se comprend. Alors, eza ba exemple ka to pesa. Yaka ba exemple opesa. Yo lobi ke sopanga. E sopanga net na nini? E bela CV o Dasuka onga Kabose na zanango. E sopanga ne loro te po eloko kodembela eza wana te. Eza ke non correspondance. Pesa ke non na la déjà bien. Nanoko to solara déjà bien. Et moment et 5 no Kabose, moment yango yo fo to tambola. Na peso exemple moko. Exemple bête. Le premier dans les deux n'a pas en Kenya. Des trucs en débrouille. Il y a Robin Gaté qui a créativité. Guillaume Chong, producteur à Londres. Les deux dans les premiers. Les 9. Et ça, festival Afro Rumba. Vous comprenez? Bengi Sagi Noko, nous habité Kabose, Nyatango. Un temps. Tout cas, on peut hériter, mais Robin est pas Olympia, habité Kabose. Non, le lango goutou. Si vous avez qui, vous avez un bâtiment. Tu se soutenir comment? Ngana la ngaklina. Ngana lo bateke er msu tanto Kabose sopanga, Kabose odiembela tele odiembela la ngote. Kabose sala vatisa monter. Et cartona bachanga na revue am. We biango na lobela ngoti. Bachanga na revue mogo am, bato yebi am. Les coqueliches d'Afrique. Ngayo Kabose. Naimba vatisa monter hymne national. Parce que sopana mutaboye, wazana ba CV belé boye, ana ba chef d'œuvre belé boye. Et sopanga na ndeni. To lingana. To tigana roboyana. Échec na biso musique ezo utande wana. Il faut te reconnaître ka. Ba mise belé Dasuka, ba diembelaka.
yo yebi bango ba mise belé ba sala ba carrière na bango musupuna ba tala ba calculer Fally Ipupa mais bandi marango te il faut bandi marango pe pourquoi ba kondi mangote na lo ba bona porte parole à Fally te mais na zoloba onga na yebi bango nde parce que jana école ya Fally ezali na lo bana école ya Fally Ipupa ezali ba noko pe ba miyebi on se comprendre alors nga na lo ba tant qu'un frère naza bien na ba artiste nyonso tout tous à la bien tous se soutenir mais monte nous ba trop Fally ceux qui na fabriquer ça alingara pe mi oyaki a lo ba geno OK na nga likolo yango ce qu'on a tali so geno na keno pe likolo na maramba Fally nde oza boye même faire rigola même blanc artiste nyonso batika liboko za la bon terme bo sabe ba dio ba featuring ce qui moment ekoki moment ezali naïb ça va bien tout le temps à ta part caméra vous en pan na sola bien na fabricage c'est un jeune frère que j'aime bien maestro voilà na lingage trop le savoir ne ment jamais voilà en aligné na ye lelo soki olobini savoir ne ment pas ah kas motemba mona soutenir ye nani sus Ferregola, Papa Hervé, qu'est-ce que j'avais dit? Yekutumbala modona, yekutuna tanga kombo na 1 heure du temps na télévision. Eh, donc you za mingi mama bato hein? Mama batute mais ceux qui poser des questions. Omoni nga dans style oboya batute. Koboya eza arme ba faible. Siko na matanga ya Didier Lacoste, to monyora isolé, frime, apparemment les oza Ferregola zaki wana. Tout le monde place pour se saluer, pour simbani, pour épiner les zalara boy. Non, tu peux ça na imbote. Na monya ngote. Tu peux ça, tu n'as Frédéric Kimbe. Ah. Tout ça, tu n'as pas très simbelinga. Tu peux ça na benambote. Simbelinga yo mona yang. Ah, tu peux ça na imbote. Apparemment il y a vanaki kuna. Non, au moins ni. Artiste était. Ngaka bossé. Faut pas, au moins ni ba internet. Il faut ba internet, faut comprendre que non ngai. Naza pena na lire wana te ya ko calculer mamba batu. Je suis l'unique à mon genre. Et si ka Ambroumé Zali Naki Marango et ça matin n'a pas général de FAO et ça matin n'a pas grand-père Bossi Bosiana et ça peut matin n'a pas parent nangai mais oui rançon autant aïra oui rançon wana guti gwe de la forêt igwe ayebisanga ka bossé ko kaligila makamba batute zala unique idéologie wana unique à son genre n'a pas de la forêt vous avez la relation avec Koffi Olomide on a quadra ako produit yo mais na lobby hein ngaka bossé ceux qui mutaye à reconnaître ba valeur nanga et que faut miser pour nanga na osenga ngote pour na ba porter le wa ba mpova ba manu matondo et puis ba Karel musique et puis tout nanga nini nana label désolé pour na label déjà KBS musique na produit déjà album ya ba mise nangai parce que na muke na zwaka na bombaka. Là c'est bien, félicitations. Merci beaucoup. Mais aussi ma mission déplique pourquoi? Non, na une mission déplique qui tengai, ba musicien ba yaka na bango ko sa ba test awa. Comment on na habité est-ce qu'il y a lelo? Comment on est? Non, en tout cas pas oh kabosa abendi muta déplique. Non, je crois pas. Ngai na polémique na mutute na zoa ba musicien o bana batala na bango. Ngela ngai s'il vous plaît. Non, ah, c'est qu'elle a confirmé. Patron, mes respects, patron. Mes respects, patron. N'a confirmé, patron. N'a confirmé, non, tu repères ça. Petit nombre de plis qui vont pas soutenir hier comme si vous soyez sous bas plan. Non, je suis musicien motouté. Déjà, je soutiens depuis que je soutiens trop. Bien que c'est rare. C'est rare, les musiciens Congo. Batanga combo à bosser. Na télé pour reconnaître les valeurs. Ah, aux musiciens là heureusement. Oui ou non? Heureusement Nogo a mon panzi déjà. Aux hommes pas de main. On est à polémique. Non, na lobi na zu musicien motouté. Na zu na musicien motouté. Na zu musicien mo propos to lobi déranger bateau. Vraiment bolimbisi, mais nous les artistes et musiciens congolais. Nous avons toujours pour notre succès mission. Tolingana, to se soutenir, to ndimana rapé. Parce que tant que nous ndimana entre nous, nous sommes en parce que Nzamba lobby, aimons-nous les uns les autres. Tant que Glody da Souka boye, ako betela ranga iba chroniqueuse de belé bambata na net. Ta. Bozo boya rango. Yo boye na femme mariée. Yo bongo nanga.
Merci beaucoup, son infini. Restez toujours branchés sur le www.elengiakongo. Merci à toi. Alors, on a repris sa salutation et pas Petit Lumumba. Guillaume Sungu, Sungule, na London. Je veux dire qu'à la télé, via Addis Abeba, parce que tu as la 28, le premier année, tu as Addis Abeba, Fétar Morizana na cadre de Gaga, Bakonza Addis Abeba. Nous avons une discrétion, tu as compliqué au refoulade. Ah, na lobby, hein. Nazo aussi, ça me question. Nazo beta na ngai rotation ya. Nazo beta na ngai rotation ya Afrique. Nako bomba pona nini? Ngaka bose na sali. Na bazua na bino bakanga biso batukuna na aéroport obokende te. Wana pena na telemeli yango na kombo na Yesu. Pima. Eroyati. Ko bato ba refula bomba na minu mabe. Non. Problème ezaki ngaka bose ndenge naza awa. Naza makambo nanga eza en ordre. Na okenda Kenya na Ethiopie. Na obeta na Ethiopie jour moko. Tongo nango tozui vol na ba petit 20 musiciens destination Jomo Kenyatta. To obeta na mama kale ati. Vous comprenez? Mama kale ati. Bye bye.